Kebo déjà et bandi bande ko balandi eza pasi pe mawa avant tout d'abord donc ibutu yaka to baluka nanu en tout cas ibutu yaka to baluka yo première rangée te na loba déjà yo place mieux à la raté yo pona di biso na mire lelo ba Teresa ba bafua ba carrière na bango likola magoda na bala mitié mais soko yeka ko fogoli susu mbanga oyeka kapona makambo madame Belvi Teresa to ko baluka na poto bisu to ko baluka bisu akoma Abakouk forcé pour retenir bisu akoma Abakouk forcé. Pourquoi bipanza panzeleka qui est soifé d'argent, soifé d'alcool, soifé des hommes. Balinga basala bijou la reine chantage. Bande ko émission ekoya na ofanda na obete la bino ko banda na ebande likino na suka. C'est pas envers na lobaka na mwana suka basoni soni. Mukolonini. Ibutu mukoni bobine la yo. Ibutu soki totali bien. Yo banda être liboso asilati. Obanda cinéma oyo liboso asila. Pourquoi ibutu ti lelo zalaka par terre, ibutu ti lelo avansaka te, ozaka kawana ko semelaka na bavia batu, ko lukaka ba makambu, ko koselaka oyo. Osisi no makambu na yo na Kevin te. Bolingi kaka bosala loma boye po bokota ka madame Belvi bomona kaka te famille bota et réagir mais ibutu do na yende ko répondre yo parce que ba propos na yo oyaki nango keke que ça soit ta première et ta dernière fois. Yako lukela kasi la ba candidat yako yaka ba fingelela ka ye batu yango wana bo se retrouver ba voice na bine se retrouver na maboko a gosse di Kambala likolo na bino ko lukelela ka sila ba batu siko boye bisanga bande ko botiela nga na commentaire nandenge bo panza sango ya madame Belvi Kandi afutaka batu ba $100 nandenge ba voice ya ba Teresia Ibutu avant yo ya koseka perruque ya madame Belvi yo mono mitala tala santé tala chimie siko nayebi te bandeko nanga yo ibutu lokolo ye kofinga perruque te toke nango siko bongo nga siko na ye siko kofinga siko yo chapeau na yo nayebi te chapeau wana balatisi yango mutu to bonhomme de neige. Parce que si tu as un bonhomme de neige, tu as les pieds de la santé. Chapeau wane ekanga matanda na bonhomme de neige wana. Ko ibutu yo moko na lati chapeau. Elekio na mulai, chapeau elekio na munene, ebimi lokola beki ya nini, ya marqué pêcheur, ba benga bango bongo bandeka no ba pêcheur, ya marqué pêcheur. Balinga basale ba chantage bazana ba video na ye ya mutaka noa ya ye linge bima ba forcer ba ebise so komi Abakouk te omi moni ya kokate akokate bandeko akoma Abakouk ale mwasi ya boye ibutu yo zo fanda ozo sala comparaison entre Belvi na elela ya bijou la reine poza ka ndoki walai ba Teresa lelo bango nde bazo baye ko bafouer ba carrière na bango artistique. Teresa za songi moko na niveau 0 ba Teresa nde baza wana bango baza ba pignon ya diable.
Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission, notre émission, Lisano Yakebo Owapi Ezalaka Isika Nasaka Naka. Vraiment, na ba camarade nanga ya mikolo o balinga kokola te. Ba camarade nanga o bayaka toujours na makambo ya buzoba na kati ya internet. Et merci beaucoup à notre manager Delix Esika Oyozali depuis Texas. En tout cas, nzambe ya mona yo abomba yo pena na lipapu na yo wana ya munene makasi koleka ta avion. Et merci beaucoup na coordonnatrice nangai, en tout cas CPI de la presse Darling Love, que Dieu te bénisse aussi. Merci à Exode Mike Bio azabongo na sima caméra oyo azolamba ba image ya lelo po ete tobima kitoko makasi liboso ya ba etando iki na bino. Et un grand merci à notre papa Kulutu de famille Libota et pourquoi pas na famille Libota nyonso ya Londres. Il y a États-Unis, il y a Ukraine, en tout cas, base nyonso nzamba mona bino, nzamba pambola bino, parce que ba commentaire, ba partage vraiment ezo sala biso kitoko makasi. Ah, la maman chérie, maman Claudine Bukatola, maman José Lusadisu, maman Germaine Makese, maman Annie Poutou, voilà, na Ika Mamelina, en tout cas, na mona ki commentaire namonaki commentaire ya Fifi Tamba, en tout cas nzamba pambola ya Fifi Tamba namoni yo lisusu. Et merci beaucoup na maman Gina Mabiala ye azanga kate, en tout cas maman Gina Mabiala azanga kate nzambe ya pambola yo à mon bière chérie pour la lisumpa à Ibrahim Soupra Sala le roi des iPhone à établissement JNT Jonathan de Best 9. En tout cas émission na biso e bandi awa bandi konangai nayebi ke ntango toyaka ntango nayaka nasalaka analyse bamisusu bazalaka wana namona commentaire mo botielanga oza impoli oza boy non nayaka nde kopesa conseil na bakamarade na ngai ya mikolo oyo bayokaka te parce que ndenge totambola bongo na ekiri na biso boyebi nombre oyo tozalaka nakolinga te baya na mabe moko be baya na balokuta moko boye donc nga na kozala wana mpona ya na démentir yango. Avant tout d'abord, tokota na émission na biso tobosa na tête toza na film o eza bongo na chaîne na biso na kati ya Bellevue TV. Na yango émission na biso e bandi awa tobosa na tête toza bongo na film ya musuni eza na kati ya Bellevue TV na kombo ya La vie des Tigres. En tout cas na La vie des Tigres tozomona ba anglais ezofungwa wana ebele bele tomoni bongo noko gesho rokambol tata lopango tomoni lolenge nini na 4e partie lolenge nini noko gesho ayaki ko découvrir que maman étoile abombaka madame Bellevue na Tegra na kati ya ndako biso nyonso toyebi na bamapango mosusu ya Kinshasa awa balimitaka bato nde na utaka koloba na émission na nga eutaki koleka balimitaka bato tala noko gesho ake plus loin tomona na 5e partie awa noko gesho ake plus loin azobenga ba madame Bellevue kandi baza ba congolais te nayebi te tanga azoloba ke nga nazoloba na ba congolais ko toyebi te bato bautaka Congo central baza ba congolais te selon noko gesho. En tout cas film eza vraiment kitoko tomona bongo papa na biso Serge ya Gino, en tout cas ba rôle oh vraiment ah papa Serge ozo mérité trophée ozo mérité pena trophée bakende na bango batikela biso papa Serge bakende na bango balamba kaga melobi ata madame Bellevue te bolamba girafe ya bouillon tokoya te parce que papa Serge azali côté wana donc merci beaucoup na papa Serge parce que au mesana toujours kopesa ba meilleur na yo tomoni film ndenge ezokende kitoko tomoni pe côté kuna côté ya mama Milo en tout cas ba anglais ofungama tozomona film ndenge ezokende eza vraiment kitoko makasi pe na Candy Star toza na film kuna mafi tokende totala film pe eza kitoko makasi nde kana bandaki koloba tobosana te madame Bellevue aza bongo na kati ya Bruxelles madame Bellevue na kati ya Bruxelles dîner de charité oyo baliaka na ba orphelin en tout cas tomoni vidéo oyo ezo circuler madame Bellevue kandi azotumba misuni donc azotumba taba elobi na ngata ye moko te madame Bellevue azotumba taba esika alobi ke esi omona mutu
azolamba taba munako ezanga koningana en tout cas munako eninganaka nango kaka vraiment babiloko ya boye nde ezalaka babiloko ya boye nde tolingi baartiste na biso basalaka babiloko ya boye nde baartiste na biso basalaka ntango madame Bellevue akie boye dîner de charité tomoni oyo asali boye oyo azongi boye oyo en tout cas ekozala vraiment kitoko makasi olie boyelaka biso baquerelle ezanga ntina badispute ezanga mutu na makolo batunisa oyo eza kuta ata ya baniveau na bino te me bokomi kokitana vraiment eza kitoko te tobosana pe te maputa ya famille Libota eza wana oyo lingo somba liputa kende pa benga papa kulutu benga noko tadi voilà benga noko tadi benga tonton Mundirba tonton Yams tozana ba tonton Bob tonton Prince en tout cas ba maputa eza wana so bengi bango bokozwa vraiment maputa ya musuni ya famille Libota pona koyeba noza famille Libota polo na liputa en tout cas yango nde esalaka famille Libota oyo esika oyo bozali émission na ngai balobi awa eza lisano ya kebo donc kebo na biso elingi ebanda wana ezalaki bongo côté promotion ya logo na biso promotion ya star na biso cinéaste promotion ya star na biso aza scénariste numéro 1 na Afrique centrale ezalaki bon donc avant tout d'abord promotion liboso kebo na biso elingi banda en tout cas kebo na biso esi ebandi et merci beaucoup na papa Tigre nayebisa bino bakamati na nga mikolo papa Tigre asali biso nzembu exobalance no na bino no mwa ndambu avana kotisa no bakamadi na ngai bakota nanu bobalancele nga nanu nzembo na biso ya kiebo na biso elingi ebanda awa esi ebandi ya tete kota awa tosakana bia biju kota tosakana biju kota tosakana Gabi kota tosakana Gabi kota tosakana tete kota tosakana ibutu kozanga te yaka kebosi ebandi nebobina te en tout cas bokomprendre nebobina te boyoki lokwa bolingi kose respecte te en tout cas tosunga bino na kosunga bino bakama nanga esi ebandi Eidie abasongi Eidie ya boye bozi wapi merci beaucoup Exode Bikebi en tout cas wana ezalaki bongo zembo na biso ya kebo na bakamarade na ngai ya mikolo oyo balinga kose respecte te oyo bayaka toujours na bamasange donc ngai naza wana mpona korecadre naza wana mpona kozongisa bino na katikati ya nzela wana tobini bongo nzembo na biso ezalaki créé par notre manager de luxe Papa Tigre ntango nalobaka tozalaka na manager le plus intelligent bokanisaka na kosaka biloko ya boye kebo na biso elingi ebanda esi ebandi mama kebo na biso deja ndeka nauti kobina awa lisano na biso ya kebo déjà ebandi bandeko balandi eza pasi pe mawa avant tout d'abord donc ibutu yaka to baluka nanu en tout cas ibutu yaka to baluka yo première rangée te naloba déjà yo place mieux ezalaka te da yo fo na diembiso na mire na diembiso pa na siete ibutu tango yaka koloba papa tala carrière tala mwasi tala bana tala santé muto bolingi bomele na bamakambu na bino ya tunisa nde nani nde madame Bellevue tant tolobaka ke madame Bellevue azalaka YouTube studio ya ba essence wana bokanisaka tokosaka
bokanisaka tolobaka yango na plaisir. Siko ba makambu na bango ya tunisa, lisano na bango Madame Belleville Kandi akotaka te, akipaka te. Tala ndeti boye, bango tunisa na ba distraction Madame Belleville Kandi dîner de charité. Bango tunisa na kokotisaka batu moko Madame Belleville Kandi maputa ya famille libota. Ezotekama. Donc ibutu nde boza wana eza yo ibutu, eza bijou, eza Teresia, Gabi kutu koloba te. Bozala su na moko te so ba phrase moko te ya kokumisela sila. Parce que nyonso déjà ba employé yango epa Madame Belleville. Alors, o etikala pa na bino, ba camarade nanga, bosalaka promotion ya ba film asila. Bosalaka promotion ya ba chaîne na bino. Ibutu nazaka na yo. Naza na yo donc. Batunisa na bino buzoba bomelaka Madame Belleville parce que elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Ibutu tikala na kipabilité ya vie mobimba. Si Ibutu yozaki na groupe na yo ekenda wapi? Ibutu groupe na yo ekenda wapi? Lelo okoma bibina binanga ana bini nanga lisano nanga ya kebo parce que eza nzembu nanga manager na biso asali se botali kuna na matière boyokaka nzembu ya CPI kaka ana hot basket na vous avez droit de savoir boyokaka nzembu ya CPI awa na kati ya kaka na kati ya hot basket mena lisano ya kebo boyoki nzembu nanga awa kebo na biso elingi bala mais Ibutu yo koma danseur ya tata ya kobinela kasila mamsie bongo yo mukoloni ba kobinela Ibutu mukolonini Ibutu mukoloni ba binela yo Ibutu soki totali bien yo banda théâtre liboso asilati obanda cinéma oyo liboso asila. Pourquoi Ibutu ti lelo zalaka par terre, Ibutu ti lelo avansaka te, ozaka kawana ko semelaka na bavia batu, ko lukaka ba makambu, ko koselaka oyo, osisi no makambu na yo na Kevin te. Osilisi makambu na yo na Kevin te. Donc yo ko fanda na okimia te. So otani komo Madame Belleville yo karamabe. Lelo biso tozolobela makambo ya filme, tozoloba ba œuvre, tozotala filme na biso la vie de Tegre ndenge ezokende. Toyebi te na tiroir ya mama. Bakontango basalaka tirage au sort. Tobimisa filme nini, totika fito bomba filme nini. Ibutu yo tirage au sort nini yo basalaka pona ba produit na yo. Tirage au sort nini yo basalaka pona ba produit na yo. Tangu yozo ya koseka mutu yo mona fozwa miroir ya mulayo tali likolo tina se papa ba chemise de tolo bakumamba bilamba te parce que personnellement nde nazabo na linga foma ko se mêler na ba vie privée ya batu te na yaka koloba na ba vie artistique na bino ba vie privée na bino na yaka ko se mêler te. Parce que c'est bon tolongo no ki artiste na bino peut-être na banzela boy ceux qui butoza ki artiste te na bengo pa jampi na ko bengo pa jampi mais le koloza artiste mais ya buzoba okota na yo na lisano na biso yango wana na bengaka yo jampi Ibutu okoma na yo sans valeur moko tango boya kaka. Je me demande, est-ce que bozalaka na ba conscience? To bozalaka na ngote. Conscience ezala voix intérieure wana. Bozala na bino na ngote tongo lingo se eloma bozo rappeler bino teloko ezo saleza mabe. Pourquoi likolo ya $20, $30 bolinga bo bebisa ba personnalité na bino? Lelo obandeko balandi bo tenir nga rigueur te parce que nga na lobaka soko ye otouché Madame Belleville, en tout cas noya koloba na yo kaka vérité, noya kozongiso na nzela. Tofane na biso makambo na bango famille bote équipe te,
Lokola famille Libota efandi nango ebeti makam na bango kara parce que li felo kuna soki ezoninga na kuna satana na bazabolo na ye en tout cas etali lola te. Etali lola te ki e famille Libota. Famille Libota etia mam na bino kate ezokipe yango te. Sko bolingi kaka bosala elo mwa boye po bokota ka madame Belleville bomona kaka ke famille Libota et réagir mais ibutu do na yende ko répondre yo parce que ba propos na yo oyaki nango keke que ça soit ta première et ta dernière fois. Madame Belleville Kandi n'est pas ton amie et elle ne sera jamais ton amie. Cela veut dire tant ozo sala ba titre na yo, tant ozo yamba batu na yo, talaka, yebaka, ibutu. Plante oyo fingi wana ya Madame Belleville Kandi, moi sino aza nango, toke nata na ba vie privée parce que oyo fingi wana eza vie privée ya moto. Ta femme n'a pas ça. Ta femme n'a pas ce genre de perruque. Oh, Madame Belleville Kandi atiaki. Cela veut dire, soki oyebi ata ba kombo ya ba perruque te, tunaka ba oyebisa yo pona ndimi na nga pete bijou la rana oyeba kombo perruque wana. Po ye moku talaka na ba perruque wa milai wana ba bendaka banwani. Soki bongo te nga na eto tia ba maya moto parce que kama na nga na yebi ye. Ya gabi kutu bana ye kutu. Tamutu bakata de ayeba te. Avant ya koloba faut qu'on réfléchir. Na yebi te o bino boyaka ko fandela. Ezalaka ba vie artistique to ba vie privée ya batu. Parce que si tu as une vie privée, mais tu as une casquette ya Madame Belleville Kandi, en tant qu'artiste et cinéaste, en tant que scénariste numéro 1 d'Afrique centrale, na vie normale, boye ibuto pousse en terre. Franchement, pousse en terre. Oh, pousse en terre. Parce que, à sa grande dame, lelo aussi ba misusu ba comment ko ba monopole ya ko fanda ya ko lobaka ba n'importe quoi pour na Madame Belleville. C'est parce que bozomi benga kaka ngape artiste ngape kinganzi. Ibutu avant yo ya ko seka perruque ya Madame Belleville. Yo mono mitala, tala santé. Tala chemise. Siko na yebite bandeko nanga. Yo ibutu lokolo ye ko finga perruque te. Toke nango sko bongo nga sko na ye sko ko finga sko yo chapeau na yo. Na yebite chapeau wana. Balati sango mutu to bonhomme de neige. Parce que si tu as tata bonhomme de neige boy aleki yo ibutu na santé. Chapeau wana ekanga matanda na bonhomme de neige wana. Sko ibutu yo moko na olati chapeau. Eleki yo na mulai, chapeau eleki yo na munene, ebimi lokola beki ya nini ya marqué pêcheur ba benga bango bongo bandeka no ba pêcheur ya marqué pêcheur. O bazaka ba beki minene wana. Ebimi yo na bongo. Chemise kuto lati lokola babiloko basala ni o babenga ne omoni soki masango na nguba na babilanga na ba jardin soki bandi kobota baba laboureur wana bazwaka batsaka banzete moko boye na tomona ngo na ba filme batsaka banzete mo balati sango bilamba wana soki esali maboko ka bwe lokwa akwa ndemo na ibutu de ibutu chemise oyo lataki omoni so tie ka bwe ndenge moko na bepouvantail babenga ngo bepouvantail ndemo na bepouvantail wana o batsaka po ebenga na bandeke ebenga na barenard ebenga na banene na bilanga ndemo na ibutu côté wana en tout cas o fautif tango ozoseka Madame Belleville avant tout d'abord yo epona ndimi na rapetola ba veste na ko to jouer lango ekoma kolata yo nzoto yo te mtolata ka veste mtekoma kolata yo ozwa conscience te. Okozwa conscience te yo moko nde oza nozo nager soki na bino bozalaka bami ke totioka na ba 41 ozo nager ba 41 ba 45
ni film écrit ou ça la impact ba film na yo sans impact sans idéologie. Ce que ozo se mesurer na scénariste numéro 1 ya Afrique centrale. Na muto azo koma ba film. Je m'excuse. Na une heure ya pamba. Une heure à pamba 15 ka 22 ka boti to koma lobby nango combien? Ibutu. Mais quand on a koma film épisode noka moko. Épisode moko. Ekokana atana skinny. Ekokana atana la meurtrière. 0. Soki bokokumisa sila, bokumisa ye na ba œuvre na ye, bokumisa ye na ba film na ye, ndenge bomesana kobenga ye asaki. Lelo c'est déplorable. Kotala mutu mukolo lokola Teresia. Teresia, omoni bijou la ga ndenga akoma kozanga maloba kokumisela sila. Omoni bijou la ga na zanga maloba kokumisela sila. Nyonso déjà à Sanjola, à Netola, Madame Bellevie. Kotala mutu mukolo lokola Teresia, azobele la sila asake, bakimi, basali boye, bazongi boye. Ba Teresia lelo bango nde bazo baye ko bafouer ba carrière na bango artistique. Teresia za songi moko na niveau 0. Ba Teresia nde baza wana bango baza ba pion ya diable. Ba Teresia baza ba pion o bayaka ba intoxikaka batu. Omonenge ezana to kende boy to sala boy finga kuna kutelo te biso to zala kuna ti eloko nini yango to ya boye koto yo non. Balinga mutu na motema. Soki mutu akolinga sila botika mutu alinga sila na motema na ye mobimba. Parce que ya ko forcer, ya ko lukela ka sila ba candidat, ya ko yaka ba fingelela ka ye batu. Yango wana bo se retrouver ba voice na bine se retrouver na maboko gosse di Kambala. Likolo na bino ko lukelela ka sila ba batu. Siko boye bisanga bandeko bo tielanga na commentaire. Nandenge bo panza sango ya Madame Bellevie kandi afutaka batu ba $100. Nandenge ba voice ya ba Teresia. Je m'excuse. Ba voice ya ba Teresia ezo tepa na ba téléphone. Lolenge bazo benga mutu bazo ko intoxiquer ye. Finga Bellevie. Okoma la ngambo asila. Kotoyo vie ezali kotoyo bozo ko intoxiquer batu. Siko boko zwa nani? Boyebisanga boko zwa banani? C'est regrettable. Ya komona mutu lokola Teresia. Tango zomone bozomona non, c'est une femme. Mais kati na ye aza femme te. Kati na ye aza na ba comportement moko lokwa o ba biso tokoki kosala. Lelo na 21e siècle oyo. Bozo forcer kaka mutu alinga mutu. Non. Bomona ni penake lelo sila batu balinga ete. Bo forsa nde batu baya kolobelela sila. Po soki totali tozongisi cassette sima. Kota bala mibali nanu. Bishop ayaka koteka bino. Bishop bazaka na Zuma. Comment le monsieur zaka na nyango? Comment Bishop a monsieur zaka na nyango? Bo edenga exo. Comment Bishop a monsieur zaka na no batuna na Zuma wana? Comment nesu eye na kuluba? Ayaka koteka bino. Ayaka koloba. Kuna groupe ezalaka. Mwana mai ya to kende kuna groupe ezalaka nde to finga bongo ko buka na te. Na suka ngonda likonde ezalaka. Omona tene to yaka na ba motivation. Kuna ezalaka nango ko mutu akipe mutu azate mutu apekisa azate. Finga tuta mutu nyonso oyo mona kaka tuta.
lamu kaka na tanga bref pour mona ya golanda ya ko kosela bat makambo afinga mingi bolandela na ba bota kaka soki to komi côté ya fin du mois début du mois ya gola ya ofinga makasi pona nini likonda bien kota pona likonda bien ekota. C'était la parole de qui? De Bishop Ezuma. Wana Zuma ba mwana mai yebela tika boye bakena nango malembe molo oteka diske te ba pecho ne bazabwe balobaka bien fo baya bomoni boye esala bien koto force za kuna bakanga bino kuna balongola ba video kuna baloba ke boloba te o te bo respecter batu bo respecter ba artiste biso koto ezala nango tuta bomona te nenga na Zuma neto tutela pape lombe nango normal tuka ngonda koboye bisanga ba communicateur a bongo bato a bongo yango wana lelo ibutoko ya kofinga successivement pona yebi ke fin du mois déjà mbongo na WhatsApp e kokota awa pe président Ali ya nzoto Ali ya mbongo président Ali nzoto Ali mbongo Thérèse c'est déplorable osalaka soni ya groupe Sinark osalaka soni ya président Caleb osalaka soni lelo oyo ndongo zawana président Caleb akotalo lei ni boye te lei ni pena boye te président Caleb fatalo na microscope pena o ezake matalatala pe matalatala ngo ya vie claire te fo ezala ya filmé fo ezala pena ya filmé ya photogré wana ata moko ezalaki pembe échanger suko ekomi noir ndenge amonela Thérèse parce que aza soni ozalaki na groupe no concentré groupe oyo elobe Bijou la reine groupe anini groupe ana mutu bawelela mobali na mwana théâtre soni Thérèse ya bino nde bozana fo botambolaka na nzela ya kozipika bamaputa bino oyo telesi oya wana na babeta yo moko ozi exemple te oyo lobala nga ta Jésus Christ te na Bibilia oyo asala lisumu te abamba mwana mwasi o libanga oyo asala adultère te abamba mwana mwasi o libanga mais yo telesi osala adultère na ndaka libala telesi yo sepela na yo tikala veve po tikala kosala vie na yo na bapapa na biso ya théâtre na yo nango na TVT parce que na mwana eto sololaka bien telesi en tout cas telesi tout soko ye kaka na koma madame Belvi na munoko na bimisela yo je vous le jure na bimisela telesi trop c'est trop bamakambo na bino bosukisa ngo kuna bokotsa madame Belvi te famille bota nino bomonia se mêler na makambo na bino famille bota nini et Bijou silama famille bota temte tinda yo na culpabilité na yo na soni na yo zaki nango lokwa balingaki basala yo chantage ya ba video na yo ya bosoto o ba oblige yo so komi Abakouk te tozo bimisa ba video na yo par pression yo koma Abakouk Bijou la reine yo koma Abakouk na ba pression que soko sali boye te to bimisela o pourquoi le koso o lo bala ngata eyemba lango ba musicien na biso mwasi abongaka na lokoso te o mwasi abongaka na bakwiti te o mwasi abongaka na bilula te o Bijou la reine likola bilula bimela bitonga ekomisa ye Abakouk forcé bomonaka te Bijou la reine akoka kokumisa sila te ndenge akumisa madame Belvi bomona yango te Bijou la reine akoka kokumisa sila te ndenge akumisa madame Belvi
akokaka te nyonso wana yaka wana koloba wana ezala kaka naloba parce que pression eleki. Pression eleki mamu na oloba tendance ayebi yango dibinga ayebi yango makambo nga na oloba dibinga ayebi yango Bijou la rana ya kuna pourquoi boyaka kokosaka ba makambo te bokosaka ba makambo te boyaka kokoselaka madame Belle Vie kandi makambo te basi ya soni bino mona bozana nu ba soni numéro 1 na société oye gabi kutu sito yeba na biso na lelo nani oya koki kosala film na ye muto vraiment azana conscience azana intelligence azana sagesse azana savoir nani akosala film na ye oyo eza na banorme babenga Thérèse ya kozouer nani soki babenga Thérèse seke batia ye kota bamama oyo ya loyenge bamama oyo ezalaki nga fo kaka bar nga fo matala na nga fo boye yango batia Thérèse parce que na norme boye Thérèse ajoue nini akojoue nini totia pena awa dina na koto madame Belle Vie na katikati totieka muchopi télé si ojoue wapi okojoue wapi pourquoi yo moko obafua carrière artistique na yo ozwa batala ozalaki nango na groupe Sinar oniata ngo mambeta faut ko valorisaka nanu eloko oyo ebimisa yo faut ko valorisaka yango lelo ngade naza boye nazaka fier ce n'est que limité na yo ka son na tika ba témoignage ya bien maka ma fille ça va ma petite sœur bonne ayo comment na boyendeno comment no mutaba théâtre boyendenge nini pourquoi parce que nazaki bi panza te nazaki bi panza te que na panza pas n'importe qui non et ça là nga bien giva be to sola na giva bi Jean-Marc kuta tuna kiyo parce que natika babiloko bo ba savoir nanga na yeba kitine na ye ko sala boye fona valoriser nanu musala soko lukinga na makamu susu magoda en tout cas ko mona ngati lelo ba Thérèse ba fois ba carrière na bango likola magoda na bana mitié mais soko yeka ko fogoli susu mbanga oyeka kapona makamu madame Belle Vie Thérèse atoko baluka na poto Bijou toko baluka Bijou akoma Abakouk forcé pour retenir Bijou akoma Abakouk forcé. Pourquoi bipanza panzeleka qui est soifé d'argent, soifé d'alcool, soifé des hommes. Balinga basala Bijou la reine chantage. Bande kone mission ekoya na ofanda na obete la bino ko banda na ebande likino na suka. C'est pas en vain na lobaka na mwa na suka basongi. C'est pas en vain na zaka IGF. Na zwa komba Hero News na 6e primaire. Pourquoi? Parce que na yebaki. Maître Penako, donc, afandi Penatelobi, yoza Hero News, pardon. Hero News. Au fur et à mesure, IGF. Nazalaka lisu likola lisu na Hollandela. Surtout batunyonso bayaka koloba mabe ya madame Belle Vie. En tout cas na landelaka ba vie na bango ko koleka kutu nde to landelaka ba mupe ba landelaka prière pa sango. Na landelaka bango penza ndeti mikolo dossier la reine naza nango kaka boye akoma Abakouk forcé pona nini balinga basale ba chantage baza na ba video na ye ya Mutaka Noah ya ye linge bima ba forcé ba ebise so okomi Abakouk te omi moni ya kokate akokate bandeko akoma Abakouk ale mwasi ya boye ibutu yozo fanda ozo sala comparaison entre Belle Vie na elele ya Bijou la reine fozaka ndoki walai foza ndoki fozala vraiment ndoki fozala ndoki cela veut dire bosilama na famille libota lâche azalaka te
Na famille libota quand azalaka te. Na famille libota est censé azalaka te. Jaël, yo lokolo ozalaka ka soin. Batu nyonso bazalaka salite. Yo lokolo ozalaka kitoko. Batu nyonso bazalaka mabe. Siko kolinga te famille libota ezwa kitoko na yo elata. Ezwa mabe na bango epesa yo. Ndeti ngabwe personnellement na yanelo musute na yaka na Big Gillette. Na Gillette à Dorco parce que Big Gillette pe ko bukana. Faut na Gillette à Dorco. Nde yango na ya nango na kabeli yo o se raser et puis ce qu'on t'offandi bien to banjo sulula. Ibutu silama, bijou silama ko mekate. Tele si yo kutu ko yate. Gabriel lala no kuna lelo na tana ote. Nous en attendons mukomusu parce que na tellement na esengo kebo na biso bandaki na kimia e suki pe na kimia exo émission na biso suki a beta biloko kuna na bina lisano kebo poto kabwana na bandeko balandi to retenir que maputa ya famille libota ezawa na bandeko to kende to somba tiaka déjà to kende to somba maputa madame Belvi kandi dîner de charité a kolia na borfelin mokolo ya lelo oyo esengo te mutu ya boye mwana mwasi ya boye nzamba pambola ete maloba bizu maloba telesi maloba ibutu maloba o wala mususu abota bonga te maloba de ya bino nyonso na nglobe bino eza sans impact sans idéologie émission na biso esuki awa. Merci beaucoup na CPI en tout cas neso bino lelo na plateau na biso. En tout cas, Papa Tigre, merci. Merci, Papa Tigre, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup à CPI, Darling Love. Merci à notre Papa Kouloutou de famille Libotae. Merci beaucoup à Exode Mikebi qui était derrière la caméra. Et merci beaucoup à la famille Libota, Nyonsa, émission Nabiso et Suki Awa. Restez toujours branchés, serrez, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne. Quant à moi, je vous dis au revoir.